mais eloko liboso na remercier Fally Ipupa puisque longola biso bana makelele soni bandal makelele to bayebi ke to zindaka kaka mbule beti boye mbango mbule beti bo mbango to matakota likolo mais ba Fally Ipupa bazala pe victime ya inondation ya ba mai wana. Mais si puisque soketi lelo pa papa Faustin okuta ndaku ya mukuse abimi na makelele esika badindaka place batu badindaka bandaku mususu ya mikuse donc bandaku mususu eza ba étage mais na ndenga se eza des niveaux na ndenga se de na loba na minute donc so na obeta masolo wana dika place aza azoyeba masolo na obeta. Chers internautes ya Congo Mokili Télévision, merci pour la fidélité, merci pour la patience, merci pour l'amour que vous apportez à Ngai Dardin Timba. Votre reporter, très cher internaute, après Source des Stars, Dardin Timba Nyuma, Nakati ya Congo Mokili, Nayeli Bino, émission recherche. Émission recherche, les alliés émission Oyo Yoka plus d'histoire. Il y a commune, histoire, il y a star, histoire, il y a avenir, histoire en tout cas, ils ont concept bozali ko tala yango bozali ko sepela nango bozali ko linga yango merci na ba oyo botala ki émission na sala ki na vieux Véron oyo alaki sa Kofi Olomide musique to guitare en tout cas merci na ba commentaire merci na ba appel merci na ba ope emaki merci pe na ba ba partager ki émission recherche ezali oyo to sali to bano faire découvrir bino plus le passé ya star à travers bateau ba monakaye commune à travers bateau bazalaka wana parce que na kati ya Congo Mokili to yaka kaka pona ko créer to lobaki to ko salaka jamais oyo déjà basala to bano ko créer kaka to bana ko memaka bino kaka bisika oyo tozolinga to mema merci na Christian Kachama 001 na États-Unis en tout cas yo zali ndeko na ngai merci sika ozali merci na mama Amanto moto na Nzambe mama sociale merci na mama Jacqueline Watuka mama solution na Londres yo ndi solution soko za na ba problème eza sérieux yo oyaka comme solution vient na ngai Josmar l'info savimpi depuis quelque part vient na ngai jingle maimona famille moimona merveille maimona Matete Maïmona na Belgique, Bozali ebele. Très cher internaute, le lot kolobela moi muke le passé ya Fally Ipupa Dicap la merveille ou le lot benga le king, autrement appelé aigle ou azali célèbre ya musique congolaise. Moto na yambi azali parmi batu oyo babanda carrière na Fally Ipupa, c'est-à-dire bateau bazana maîtrise à le passé il a Fally Ipupa ko sala kaka ndenge to sala ki na ve Véron, c'est-à-dire toye ba qualité ya star tant wazalaki ba défaut na ye et toye ba ndenge nini abandaki musique. Il s'agit de monsieur Yves Kambala, mais Yves Kambala oyo toyebi wana ba journaliste te oyo ezali Yves Kambala azali mo yembi lolanga na ye to komeka ko partager le passé ya bandal to komeka ko partager le passé ya Fally Ipupa DiCaprio la merveille. Bino bana bandal, bino bato yebi le passé ya Fally Ipupa. En tout cas, ceux qui Amérique ko dérouter muke, bo pointer, bo commenter, bo benga biso. Wana ezali musalo bino boko sala. Ceux qui ka bungi moi muke, ceux qui Amérique ko kosa moi muke. En tout cas, bozongisa ye à travers appel au boko benga ye, a copier sa numéro de contact. Bonjour grand frère Yves. Bonjour Newman. Merci beaucoup na simplicité premièrement. Merci na courtoisie aux anango envers biso na presse. En tout cas, to benga kiyo ou hésita quitter bien que ça qui moins facilité mais et ou hésita quitter que ça la biso signe que vous êtes disponible. Boni d'abord santé. Santé kitoko par la grâce de Dieu, ça va. En tout cas, awa to betaka histoire ya ba commune to betaka histoire ya ba célèbre. Les autres poni star na biso na kombo ya Fally Ipupa. Toko banda ko tuno ba question sur Fally Ipupa yo ko répondre biso ndenge yo yebela ki Fally Ipupa. Mais avant na bano taki on a ba question tikana poser non trois questions magiques na ngai. Vrai ou faux Fally Ipupa aza vena na bandali? Bon, kozala vrai ou faux Fally Ipupa azali vena na bandali? Faux. Vrai ou faux Fally Ipupa abandi carrière musicale na ye
comme artiste, animateur, danseur. Vrai. Vrai ou faux, Fally Ipupa azali auteur ya liwa ya baparanaï? Faux et archi faux. Merci beaucoup. Ça commence bien, très cher internaute. Donc vous comprenez que azali muto ayebi Fally Ipupa. Grand frère, question nanga eliboso ezali oyebi Fally Ipupa ndenge nini? Merci na parole Newman. Na sepeli ya trop na émission na yo puisque eza émission oyo ezongisa batu ba comprendre masolo ndenge eza. Je crois na zonga moi muke question tuninga eza question moko très important. Voilà. Batu faut ba yeba. Na ko émission belé les kaka ba tobeta histoire ya ba star ndenge ba koma lelo bon ba palper papier likolo passer na et tout ça. Mais eloko liboso na oninga na remercier Fally Ipupa puisque longola biso bana makelele soni. Bandal makelele. Voilà. To baby ke to zinda kakaka. Mbule beti bo mbango, mbule beti bo mbango. Voilà. To matakota likolo. Voilà. Mais to sutuka na mabomba ya Nzambe abimisa leader Ya Afrique du monde. Ngakout bon, heureusement il lobby, il fallait bimander mon ngai. Voilà. Les grands leaders abimi na makelele. Esika bodindaka. Place batu badindaka bandako mususu ya mikuse donc bandako mususu eza ba étage mais ndenga se eza des niveaux ndenga se ndena loba na minute. Donc sona obeta masolo wana dika place aza azoyeba. Voilà. Masolo na obeta. Et puis azomona déjà que nanya zoloba mambo. Voilà. Donc nakoke musika te wana aza famille. Moi na quartier donc makambo belé na sina bete onde na lobika wana détail wana je crois na pesi réponse nyonso donc wana za donc moyen kuto lobate donc na bi quartier fier souligner moi eloko moko tango lobi côté bodindaka na mai makelele to loba pe ba Fally Ipupa bazala pe victime ya inondation ya ba mai wana. Mais si puisque soketi lelo pa papa Faustin okuta ndako ya mukuse ndako dinda e koma ka fulu ba obwaka ba palais na biso nyonso koma ndenge wana ndako peno senti ke ndako gaillard mais e komi na niveau moko compliqué. Donc événement seulement le 20 mai dans 91. Voilà. Biso bima ba sinistré. Donc mai plein ya suka na mai na nuku to mona ngote événement ti lelo zongati. Donc biso nyonso to ba sinistré côté wana. Voilà. Donc je confirme et je reconfirme. Donc bandako nyonso ya biso nyonso edinda. Bandako ya bino nyonso bodinda tango yo yebi Fally Ipupa pesa biso nanu bozaki ko nanger na ba âge nini? Bon ba série wana nga kansi na bon différence ça bena mingi te pour sa génération na biso. Voilà. Bon obi génération zaka yoko za na 20 ans, il y a 16 ans. Vous comprenez? Mais neti tozaki wana otuna te do biso so nous ensemble tozomona na kaka donc ba mikolo baza o ba viena biso quoi. Biso pe toza to landela bango pe bazo landela donc ba âge nga zaki na 20 ans. Na za 20 ans bon ye na koyeba te azaki na âge ni wana yebi nga mkolo. Voilà. Nga mkolo mais ba différence ça bina ya ba makasi. Voilà. OK. Na tango yo yebaki Fally mode de vie na bango epa na bango ezalaki ndenge nini parce que to lobato yo kaka Fally akola na pasi ba mususu balobi akola na bonne vie et mise au point yo zali parmi bato yo yebi Fally Ipupa kitoko mode de vie na bango ezalaki ndenge. Bon koloba kokola na pasi c'est difficile hein kokola na pasi neti ndenge nini kokola na pasi kolia te ou bien ozanga lipa na palais tout ça. Non négatif wana nazobo yango makasi puisque bon ce qui au monde na ndako nde comprendre que vie nini bango bando meni. Voilà. Papa na bango ayebani que azaki fonctionnaire à l'état. Vous comprenez? Donc azaki na moi ba moyen OK bana ba olia baza bien normal banini. Na ba parler nyonso ndenge za kaka. Ba jour mususu moi mokate ba jour mususu ndenge za. Mais koloba ke non bazaki ba musufra banini wana. Bon a évité mutu mso ko beta masolo mais ngai obetela ngoti puisque to yebi to yebani nde to ndo vivre. Donc les avez vu mon normal nde biso so ndo vivre. Normal. Vie normale na musique na bandal apparemment à l'époque on dirait na bozaki na moins chance il y a orchestre chaque quartier. Qu'est-ce qui fait que
lelo orchestre wana eza lisusu te. Bon koyeba penza ke eloko ni esali ke lelo mouvement eza sute eza mopepe moko boye. Donc baserio ezalaki au moins mopepe moko ye eleki. Voilà. Mopepe moko ye eleki neti batan wana. Donc mopepe wana yaka orchestre mike ezaka kin mobimba. Orchestre mike. Voilà. Donc bana lingwa bazan o ya bango bandal, ya bango ngiringiri, ya bango kitambo, ya bango donc ezaki mopepe moko boye. On peut un exemple msusu avant mopepe wana écoutant un suna mopepe mususu bana bandal ba comment on sport mingi, sport nini? Sport judo. Voilà. Vous comprenez? Au moins la que bandal ba ba keza commune moko ya ba bana ba intellectuel. Ba papa na bango. Vous comprenez? Bah fonctionnaire l'état moi genre mais mon pépé mon boye ban nyonso donc et comment bon bah j'ai nyonso il faut pas ça ba sportif. Voilà. Donc ce que mon ni moto na mototé bien té. Voilà. Des aïra nengwana. Oka o aza karatéka, o judoka, o salabo sabo. Donc ça mon pépé moko boye. Après temps wana et au coup dans mon pépé ya ndoule. Voilà. Vous comprenez? Voilà. Bisotu to la moki. Ndoule donc mon pépé et ça mon pépé moko boye yaki. Ça bon. Mon pépé yaki na orchestre oyo erenaki na époque na bino na ba orchestre ya mike bimaki tangela ngai 5 orchestres oyo erenaki na bandali. Bon on entend non à Bosso au ngamo na zai comme président voilà. Du mouvement. Fandom musique. Fandom musique. Oui. Na tangelio New City. Ya Fali Poupa. Fali azala kon orchestre ne moko. Bon ça y a été Yaba Fali. Yaba Fali. Voilà. Fondateur nango Fondé Liakis. Na kasi boyo kaka. Fondé Liakis. Ah. Voilà. Kaka. Voilà. Na tikakaye na Luanda na ebité sikoso kaza. Voilà. Donc na tangi wana mi ba na tangi Volto Santo. Volto Santo. Ah? Il y a Talvana, Jean Talvana. Voilà. Asa grand frère donc aobenga nani Ngubi akobenga Noko. Patrick Ngubi. Voilà. Aobenge Noko. Voilà. Luison Bateko. Petit frère naï. Voilà. Vous comprenez? Na tangi susu esthétique ndal. Esthétique ndal. Na tangi susu Royaume Lifaki. Royaume Lifaki. Royaume Lifaki y a les grands guerriers. Oui, les grands guerriers. Il y a Mbunza. Mbunza nani? Oui, bête, vous devinez les grands guerriers Mbunza, oui, bête. Expliquez, bah internet va être là. Gino Liaki. Ok, donc Gino Liaki, directeur artistique, il a fallu pour pas ça rappeler l'orchestre na yemo. Nabi orchestre na bango. Orchestre na bango, voilà. Royaume Lifaki. Donc, na benga ke bongo, na benga ke aza grand guerrier, et Mbunza. Voilà. Guerrier pena solo, comment on a été que ba puisque bangala ba musique. Donc yeb na guerrier yakala. Maga zaka moi dimi banini wa master na bina. Voilà. To développer donc to continue. Voilà. OK. Donc na tangelo ba mouvement za ke belé. Bongo tala latin, ils a parmi ba orchestre peut fallait tanga na TV yango tanga yango te. Bon na tanga yango te na ndolo ba yo bina tanga 5. Na ndolo ba na yebi ke nyonso wana e kota na historique. Muke ona opesa ya Fali Poupa. Voilà. Oui, et ça passage à l'écart à voilà. Voilà, au lobby New Style, il y a place Fali Banda New City. Na kati ya New City, Fali azalaki comme chanteur to animateur. Azalaki chanteur, animateur pour c'est un bon, c'est un des pendant donc ozo chanteur, ozo boire bakri, danse, il faut mettre danse donc les abongo. Bison so tondo bina bani neti ngapé na no boire bakri. Na boire comme ça président na oyemba lisusu. Donc ça est bongo. Donc ça chanteur, il y a complet. Voilà. Ça est complet. A boire kabakri, a zobina, a chanteur. Ce qu'on a katia tala latan, nino isalaki ke po alongwa na katia tala latan. Bon kolongwa na tala latan, waneza au moins biso c'est waneza indeni. A expliquer. On va mouvement ne za itoza na concurrence. Biso nyoso za, biso tout na bandal kaka. Voilà. Mais concurrence c'est ça qui. Concurrence c'est indeni. Biso to répéter au moins ba masse mouvement mususu ba na course pour attendre répéter na soir au moins ba yé à hôtel ma pour tout monde a été yo concentré na mamba ya ndule atemi amolili otala ba masse yo ba beta ndenge
maso bayemba nini ozo comprendre azwi amoni idéologie que non eza boye amemi pa na bango biso pe na tour na biso soki répétition eza kuna oye olinga te orevese que non na eta répétition non puisque baobima ke e obima neti ke bino eloko te ozo comprendre oyeyiba donc bango baa danger il faut batama mpena bamona o te donc koyeba mpena ke alongwa pourquoi puisque bon aza motif na ye bamitif eza donc ok alongwa ata wana eza ye moko ndenge amonelaki ke non alongwa ou bien alongwa te puisque nga mpe nalongwa na mouvement ezalaka donc eza histoire eza ndenge wana tomona oti lelo bamise balongwa bamouvement bani mais lelo sauf ekomi ke soki olongwe oleki na écran motif boye motif babiso mpe baloba te. Mais on dirait New City à l'Obelango, pena mingité à l'Obela plus Tala Latan. Différence ni entre Tala Latan au Fali à Betaki et New City à Betaki. Oui, nakasi différence c'est ça. New City eza bobengani ba master coaching seconde eza wana nde place makambo ebe ba pena ngwana. Nani a coacher nani? Puis c'est bien tout ba leader. Ndenge tozana donc na temps ezali ke mututu amona ke ça leader na marque na. Voilà. Donc on dit nani mais l'ambiance wana kaka ezokende ngwana. Mais na ta la temps mutu mobimbaza azo formé. Mukolo. Bon les noms m'échappent ça fait longtemps donc combo bon bolimbi c'est pas combo ekimi pena. Au mona donc kuna ezaki batu bake kutana beaucoup de mutu mo baza azo coacher. Bon, avant de faire une émission, peut-être ce que moi parce que ça fait longtemps. Donc, ce qui est, on a coupé ça comme bon. Donc, beaucoup de temps, nous avons coaché, on a yebi masolo. On a dit série, ça te master banté. Donc, école penza, il y a formation. Merci beaucoup, très cher internaute. Vous allez toujours évoluer. Monsieur Yves Anchin, musicien ou abanda pena mona banda il a na kati ya musique et azo toujours chanteur parce que ngongo ezaka ka soki abandi ko yemba awa bo comprendre que aza pena chanteur bango nde banda génération ba Fally Ipupa et Fally Ipupa lelo azali fierté ya Congo, fierté ya Afrique. Est-ce que banda il boka fier ya kozala na star lokola Fally Ipupa? Mais oyoki na début émission na bi na lo biango pona ko flatter te puisque so ko flatter yo ebiga système de ça obi ke mwana tsuka na biso oyebi c'est ton ami Fiston Kambala ya ebi voilà yenda tika héritage ya Yves Kambala pour biso kota mingi na ba faire ba linkonda bani donc atikela e pena tshele loboko bon yo zwa héritage continuer masolo pour zoya ya danger bon nga contacter le mo afali a mwana Fally ata sambrie na ba mbrie ezanga te mais aza mwana ya Fally. Donc, nous avons un sengo makasi ya osarante. Et bien que ye tokuta en été une fois, na kendaga na utika ba voyage na ye tokoma na répétition na kenda na visiter bango. C'est pela trop na kuta masanga Gino. Mais c'est kenda ba dimine volume. Na kuta na masanga Gino liaki. Ye mtaya mbanga. En tout cas na vanda na assistant na répétition. Na sepela ki OK ngala kenda na boule pendant que non tokuta pendant na yémé donc mais yo ça parmi pe master ya Fally qu'est-ce qui a fait que na baki amitié na ye na bali passé na ye ami oyo biso to yebi makasi na banda lo ndeza akaka chibambe relation nini oyo chiba bazangaki nango na Fally? Bon relation ya chiba na okeku musika te wana eza famille pena donc to tshaka ke famille na bango chiba a muluba Fally aza konda voilà. Mais somoni symbiose wana ba bandiango bomwana vous comprendre donc ba master bomwana ba se familiariser famille à Chiba na famille à Fally donc famille vous comprendre donc au lieu to kena musela te famille wana eza famille kutu longola te bani te ngai kutu na ba te a master na ye a master te donc aza pena mwana ndako donc baza famille moko donc ngai makamwa donc ba famille moko donc ba mona makambo ba mona ba nyokoma ba la ba mokate ba nini donc ba master voilà famille c'est une famille. Merci beaucoup grand frère question moko ezo yelanga permettre ngai na tout na yo yango artiste et musicien Fally Ipupa les gens disent que Fally azalaka mwana bandalité aza venant na bandali ya ba question na bandaki yo na vrai ou faux maintenant pesa bato éclaircissement
pourquoi rimer wana ba mususu balobaka za mwana yolo ba ya koya ba mususu balobaka aza mwana ya matete ba ya koya ba za ba vena yo omoni le passé ya Fally Ipupa vrai ou faux après ça éclaircissement bon ba o ba yebeli ko loba so ya zai bébé hein que abimi ba botie bébé ba memi bébé ngo kuna matete o ba mona ki ba koya ko loba ke non aza mwana matete ba uta yolo ba nini nga ebe na bandal là na beto histoire ya 91 que notre dina na mai tout ça ba petit ta âge na comme nango ta la ozomona donc biaka donc nde na zaboye ba kokobar déjà baza bon na ebité wa bango mutu ba kopesa réponse wana soki auta yolo so ndeni te nga ebike Fally amwa banda po biso sérieux wana biso so za ba jeune ba petit to sokola bon na ebité ayaki bon wana nga confirmant te veste sel mo balati saka Fally Dicap yo zali ancien au mona le passé na ye balobaka Fally aza auteur ya liwa ba parents na ye bi ke za choquant mais ezaka ko mettre ba mise au point par rapport ya iloko wana to meka ko laver cerveau ya batu yo zali mutu na ça cirque tango mona lopemba ya grand prêtre Fally Ipupa eza parce que hier azalaki auteur ya liwa ya ba parents na ye non lo bango eza faux pourquoi et toi la mutu mona na ba Fally parcours nende nga sa na orchestre mike biso to yebi naza vie na nga moko na kansi akolanda ngai vie wana kombo na ye vie kunti Félia Ramson la ba tefela vie wana soko yebi ete na bandal et surtout bandal makele c'est que oza chanteur te bandal donc biso toleki na école wana yemo di cap donc vie wana soka ndimi yo yebaki okei voilà soka boyo oza guitariste soka boyo aboyi yo voilà vie kunti donc kozonga na question na yo que Fally aza auteur ya liwa ya papa na mama donc na ebité na ko bon za na ndenge mokili eza ndenge wana mokili eza bongo ba olinga baloba de n'importe quoi mais eza passe donc réponse on a mona pona pesa ngo eza passe pour ba mona raté net eza mo banda yo yebaka ba père ya ba Fally ba tango liwa na ye ya ki liwa ndenge nini akufa ki liwa banda ko bela mère na bango banda ko bela to ba kufa brusquement parce que muto azalaki déjà ko bela ceux qui akufi to retrouver normal mais muto azalaki maladie et aux alarmes difficile pour comprendre mais si quoi ba kufa brusquement ba kufi na accident ba kufa accidenté brusquement ne ba kufa benza moté bakola qui déjà ndenge za que non mutu so koli moko maladie tout ça bon c'est normal que akufi après quelque temps o ala ni molonga na to mona ngo ndeni batu muso za que non au mona papa akufi après une semaine maman pas akufi baloba wana baloba ati mais pona ni poka Fally abimaki et bimaki non si comme bon ngo ndenga zubo a separa ali ngona nani papa o nyokwa mi pona yi hein kokangele ke na chiki na ba chiba na chiki donc papa on a nyokoni maman on a nyokomi pona ye allez ye azwa dame ba ça pas de sens rien alors dame on pouvoir pour c'est papa on bango non mbiaka o saranate de yo mbiaka ko donc ko saranate on ba père yo au mona ba père ba mongo attention faut faire attention ba père na biso ya côté wana faut faire attention ba mamba bukoko ya osaranati zomban yo ya te boyo mona mo Fally a hérité qui sa père na bango mais eza na te kisi te wana eza bukoko ko bate kisi bon kisi o bato ba kisi bon na ebite kisi ngo so ndeni neti ngabo bukoko nga wonga na te bukoko penda ko mega uti la génération na bino na ba musicien à part Fally Ipupa musicien nini oyo a éclata parce que na bandel on dit to bimisa Seleo to bimisa ba Flamme Kapaya vous avez la même génération oui bango baza ba petit na biso na âge mais toi la génération moko Fally Ipupa za mokolo ya Seleo bon ba master la génération mo ba master qui dit Seleo ndeni Seleo petit na nga to répéter on a pas Flamme na grand frère Flamme Gunther Modé
tout ça basele o ba petit na biso flamme do to ndo za na bango ba za la ona moko pesa temps bani na mbunda ba mbunda na bango ya ba moi ba mike ba ndezaki na moi ba mbunda mo ba sa manzanza ya mili kiboé donc à l'époque donc ba petit na biso secteur to ya to répéter pas il y a ba flamme kapaya na grand frère na bango modé azaki accompagnateur na biso ya mouvement donc to zaki donc to ebani bana ya bandal oyo seri wana to beta ndule to yebani donc moko ta ko lo ba ke non tenga soki mission moko azo biso oyo aza mwana bandal ayebi te mambo na oloba bato na otanga c'est que amo bandal te avena puisque nga bato na otangelo bato ngo pe jour okutana bango ba yebsa neti vie kuti wana na oloba azali. Mais quand vous écoutez, on a essayé de monter un peu comme il a fallu banzer mon droit chemin. Baloba qui fallu pour la plupart des chansons comment ils ont ma chanson moi je vois quand on pas vient ni moi boya bandal fait ce que fait écouter on y wana abandonne pas comment vieux Kunti grand compositeur ko koma donc deux fois puisque biso ezali kuna ko travailler soto yeto kutani wana au travail c'est minonyo sonde bozana banzembu nae masa yo vanda na wana Yves poussa na yando benga fali zalana abengi tabu fataki fataki zalana donc vous comprenez donc ba mission ba Pichen Kalombo vous comprenez noko ya ba Pichen Kalombo Titan Kalombo grand chanteur mais que son âme repose en paix akufa kala Titan grand chanteur vous comprenez donc au moins bateau nazo tangela ko wana baza bateau yo to beti na bango ba Jili la cool ba so na obeta a Orlando place azali abika o nanya zo ba mambo fallait pour pas activer mode moko Mobutu mwabu de kara na makambo susu amona mutu te amimona kaka ye les autres bazo traiter Kazastar bamsu balobi za orgueil et ça comportement ya depuis longtemps ou bien ça succès tant on a makambo ye à s'assurer kaza déjà na bambongo na ye a komi ata yebio à reconnaître soute te wana kolobaki ata yebio à reconnaître te ça un peu difficile eza na ondimate mode Mobutu kopi wana depuis kalobi azwa kaka na siku bakoma obenge Mobutu te kasi mokili ngo ndenge ezokendele ti ye pe faza maele aza bana aza famille faut oza maele mokili ngo ezokenda ba vitesse mobo faut oza maele ye pa koza yuma te biso bongo ba bandal tozwaka éducation moko boye pa vie na biso keste koza yuma te il faut fongola miso ye pas ça guerrier donc à hauteur ba marco laisser aller pesa minute il faut yebela pour ça il faut pas 80% ya ba musiciens ya fallait pour pas baza bana ya bandal batu beta bango orchestre mais parfois batu ba traiter bango ndie baza ba improductif sur plan musical ndie baza moins faible tout monde a fallu par rapport ni tout monde en orchestre fallait aza grand mais ba musicien na ye ndie ba na sekole ka place ya zali cause le même langage nanga bon dans un langage monayote puisque musicien faut misala fali a misala a misali a bundi lelo aza oye aza fali bino pe tourna bino faut bo misala fali alexi motema ya kibomoto ba massa na ba beta bandula ba kesa mike abi non lenga na moni ba massa boya aza ba massa na bato lo bakeno bon fali bango ba ndengo lobi wana soki ndeni ba mission so ndeni mais résultat so monana ka ba mission na bango ba yembakati o baza donc bango te wana mais bango ba yembaka ba plan simba ou bien simba te au moins jalousie neza donc ezo simba azo mataka kezo simba te fali akeba mambandolo ba na JB yango nakaso yebi izara ke JB wana bako mikolo te JB na bango wana mais JB au sommet voilà idéologie ya fali yango wana omo biso na banda tozaki tozo envisager pe ba o bazaki liboso na biso moi liboso viser bango zo talaka pe non te netinga nando viser mingi mukulu voilà
et puis bandal ba jeune nyonso bando ça ba première voix ba likolo kaka biso nyonso donc ezali kaka aux officiers kaka mukulu kaka voilà yango esalaka ke tosala wenge junior biso moto banda wenge junior betana lisolo non rapidement mais oui na bete lisolo donc idéologie yaka master nanga Chris Kusala guerrier mususu non pese mbote bisika za les États-Unis je crois pese ba salam donc to kutana master ndeni non Yves yaka mouvement mouvement ndeni ote to sala junior wenge puisque ba JBR wana moi mine ne zara trop succès talaka bango ba yaka ba désert bani biso beta enlever les vidéos idéologie ça bongo to kanga master na Ridance Makoso oui Ridance Makoso on a tango ba bandal a beta Bercy ya Kofi soliste wana master nanga mutanta donc tout ça qui ensemble azawa na entrée à Kankokolo tout ça qui est na massa msunguma do beta basse bon ba massa msusu bazali ça qui wana to bandi idéologie to ça ba interprétation ya ba nzembu ya wenge donc ezalaka penza ekendaka bien mais soutien des alarati bon erwa ba baza bina na succès makasi donc ba mona wa neti mais mutazalaka neti aziongo pena en valeur ezaka JB mona JB na bando considérons mais talaka présent ou rapé erwa na bina donc est présent non nous bina donc nkoi bina erwa bina zankoi kwa dimna donc na moi bina dimna ba petit ba komo sara lelo mais erwa bina nkoi ya solo bina donc soka yoki bino na donc bino mo fobo lukaso bo palanga nini mais tout ça appui ka mettre ma gauche comprendre donc ba atosé on est en de soutenir mais et umela ipenate puisque bango na bango bando yoka pena pona mamo ba ta mingi succès na bango. Merci beaucoup très cher internaute toujours kokena biso presque nasuka tolambaki moko azali bibliothèque ya commune ya Bandalungwa mutu aza pe na maîtrise ya le passé ya Bandalungwa ezali concept moko to sali juste pour que to betela bino ba le passé ya ba star le passé ya ba commune bokenda ba poto parfois yana bato mosusu ba botamine grandi na poto ayebi histoire ya Afrique te ayebi histoire ya Congo te ayebi histoire ya commune oyo ba parani ba utate il faut profiter na kati ya Congo mokili et to bando le faire découvrir bino bato yo ba yebi histoire ya mboka na biso. Grand frère Yves moi des dernières questions première question na nga ezali au lobby likambo ya fali to beti likambo ya fali place ya banda mais sur plan palais fali yo ebeli bango na bandeko nani bandeko neti ndenge ma grand frère naïe, ma petite sœur naïe, ma petit frère naïe. Bon, kolo bakeno bandeko tout ça bon, azan bandeko belé. Ba kombo nga ba kombo bena to s'intéresser hein. To e ba mingi fali pas to kuta. Vous comprenez na cadre de musique. Awana ndeko fali bon. Mutu na vie na e occupé bena teke non pas tondo kanga na teke na cadre OK na chez bango bien denité. Donc to kuta na mingi na cadre de musique. C'est un peu difficile. Voilà. Bandal, oyo yebaka ya kala, na oyo ya lelo, différence ni nezali. Bon, différence à moi, bato comme belé, bandal comme kaka, donc na habité na ces cadres ni autres nangai. Non, c'est tout le plan kala to yebaki neti bato commune mususu po ya bandal ana na complexe mo boy. Mais l'autre comme moi na mutu mo uti commune mo e pas seulement comme mine na bandal la bimia ke. Ya on a une question c'est plan oyo yebelaki bandal ya kala na oyo ya lelo est-ce que ezali même bandal? Eza bandal monté puisque mamutu na kin peut changer. Voilà. Eza na ba commune nyonso ba alema bazan esprit na bango ya ba alemba bandal esprit ya bana bandal kitambo esprit ya ngembo donc eza ndengwana. Mais lelo donc génération oyo bino boye et comme nous avons utane lemba et koto bon bosanga quoi ni salarié moi na bandal so bimina commune moko azara trop sir na ye aka fier différence mo ngaka keka différence ngani ne moi na bandal nini wana kiwani uta wapi mais kiwana to fana ba star dangerous oyebi to fana na grand star ya ba star nani King Kesser
moi c'est héritage. Donc eloko wana eza bongo bon to ebité na ko expliquer on ato boye ezaka bon ça dit makila moko boye kota déjà ndengwana ba mbiaka ya osakana te awa soke côté sport bazali ya makasi donc ozo comprendre biloko ozo ma sportif mais ozo comprendre on est musicien neti maître magouche wana o mona ozo comprendre te ah ba camionnette mbola donc ozo mona ke ah arabe sportif ta bandal eso bandal ezana na mambutu ba bagarre banda obimawa ba notangelo eso bagarre bimi bokimi ba grand sportif vient na biso aza awa grand boxeur oyo abimisa dans sobo ka sauve-moi nani maître Bora vous comprenez bato makasi ya Chico Sengo Chima bandal on attend na bandal c'est que bandal ici là yango na loba muta uti ne côté moboye asalne mam puisque bango tout ba memama bakenda mikili batika bandal polele OK il fallait pas préparer oui il fallait pas préparer relève rien ba préparer ba sundoli awa masotika bongo muta bunda mo muke mettre skanta vous comprenez asa mettre avocat mais keba so ya ko bamba ya buki okingo tangilanga 10 star ya minene na oyo basala kombo na monde na Congo na Afrique oyo bazaba na bandali bazala kaka 8 ngana bandi ko tangilo musaka bana ya bandali ba vrai natif ya bandali Mukulu JB tozui Wera son tozui Fali Poupa tozui Jordan Koussa tozui Nabosani Susu continue nanu loba tozui Jobel Obi Jobel bino benga Zagalo ouais Zagalo 5 ouais Pitchen Kalum 6 Papi Kalum ouais bon nazwa suna nazwa guerrier mususu petit nanga Cambodge tozui na Obi ba star na musique ba star ya musique bon na minute on a Dino Liaki pour star là ouais et coquille déjà 8 ou bien 8 Bobo c'est le scrum merci très cher bah c'est belé yo bi 8 na lobby 8 mais na koko continuer c'est belé goût donc so sur ba flamme donc bah c'est belé goût donc est-ce que vous êtes sûr que l'avenir peut beaucoup miser ba star parce que ba oh on est ba travail qui n'allait passer les autres comme on a ma tête ndia zo récupérer game wana côté musical bandal boza sous-souté les autres on a bana qui senso ba comme récupérer game wana côté musical est-ce que beaucoup na futur beaucoup za toujours na game wana ou boza na boza qui na ngo auparavant parce qu'on dirait bandal comme trop bout travail monké ba toiser s'exercer sur ça savoir na bangoté sur plan musical bon nga bangete dikapaza dikapazo relève wana yo relève akoli azopusana na malembe dikapa ya te azaki préparé oui omoni ma mususu mo ba meke so ba préparer ma na bango omona ba la Sabino face mususu face beza nga tchoka bon. Merci beaucoup, très chers internautes. Vous êtes belé partout dans le monde. Mon maître John, artiste et comédien Alice Boy, Wana Pena, Moutunanga, grand frère de Komina Souka. Eux, premier épisode, deuxième épisode de l'émission Zali. Totalement réaction. Il y a bateau, barota la biso na TV. Si mato eba, nini tokosala comme deuxième partie. On a sali une émission Azali Bibliothèque. Dans la bibliothèque, il y a Bandal. En tout cas, Azali vraiment bibliothèque bato bazana maîtrise ya le passé ya bandalungwa bien que pas à moi na kati ya bandal mais azana moi histoire ayebi pena coin o babenga ka ba ne grandi na kati ya bandalungwa et ne grandi ya matete soko zali ne grandi ya lemba soko zali ba ne grandi ya kisenso soki bozali bobenga numéro ezali affiché na ban ya écran na bino en tout cas tokoya tokobeta lisolo ya commune na bino comme il faut ezali concept sika na yebi ke kozala moi pas si pour que vous compreniez yango mais ngana kati ya mukongo na créa kaka. Merci na maître John assistance, merci na Lionel Messi grand frère ceux qui message ya suka ezali pona bana bandel nyonso babima libanda pona ba oyo pe bakota na politique pona ba oyo bazana vision ya kosala quelque chose na commune ya Bandal yo atanke mbiaka ceux qui posaka na moi projet moko rapidement na commune na yo oyo koli po botami nango na Bandalungwa.
Bon, le message à ceux qui ont que bana banda nyuso ba libanda bon reconnaître ma belin la fief. Voilà. Donc il faut besoin sa idéologie wana. Bandal c'est Paris. Donc il faut Bandal c'est Paris. Comment on est où t'as? Mais muto confirmé on boyebi muto baptisé on za mukulu. OK, merci. Avance. Confirmé. Donc boya tout son sa bandal n'engeza. Sobo kiti sur place, beaucoup tanina les grands journalistes et eux Newman. Il y a des détails, il y a des détails. Voilà. Donc ami vous le battre. Bien sûr aux Alibanda. Moi salam la casse, ba petit na o. Ba petit na nga baza ba Cambodge, ba massa ba Chris Kusala, ba Modogo Jean Franco Ferré, tout ça na ba Van Mairie. Base belé, ba massa belé na wa bossa ba comme mususu. Ba commune union so commune o baza uni lokola njile ezati. Vrai ou faux? Na niveau Libanda. Te wana ça vrai. Merci beaucoup. Tokomi Nasuka, Christian Kachama 001, Yadadi Momenga, le vieux confort, Maman Amato Motonanzame, Mère Jacqueline Ouatouka, Solutions Zalakayo, en tout cas vous allez belé, Josmar L'Info Savine, puis KBG Enfant Mystère, Yadadi Momenga, confort na confort, vous allez ebele, vient en jingle Maïmona, famille Maïmona, Maman Tété Maïmona, Merveille Maïmona, merci d'assistance, il vient en il y a Tongo. John, artiste et comédien, bientôt peut être Koyambaye pour y faire bêta, les solaires communes à Bayon, te Pessibino, bye, tout le monde est Balasima. La maison Stelmach vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelmach vous propose aussi